o bakufa na bakufa kutoka bango te parce que bango tu ben payer bango tu bango subi o tu basanga service biso ba oyo mais on a dit okufa mais bazo engager surtout batamususu mais biso tandis que depuis la télémiche, si vous voyez bien derrière moi, bozomona ezana première locomotive d'exploitation ou etambolaki na 1898 de Matadi à Kinshasa. Donc locomotive, c'est-à-dire le tout ça le mois de novembre. Calamité ezali fin de l'année. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Bonjour, bonsoir, et ça dépend à la place où les gens bino, pétant et écouti bino, balanda biso nyonso ya biso podcast. Quand il y a une mission que TV Moko Batu Ebele. Oui, je sais bien que Bosa Ebele des fois poste téléviseur na bino au Bozo Landa édition na biso ya Moko la lelo. C'est bien moi votre humble présentatrice Prudence Ngimbe, la petite aux éblés à la taille acceptable, autrement dit original. Et na si ma caméra toza na yemo ko mwana mboka artiste Koko Safu azo sala ki original bima bien na bilili azo sala ki Prudence Ngimbi a régner azala na micro na biso ya biso podcast et ya biso podcast iskali simate et kiti bongo na district ya Lukunga précisément dans la commune de Gombe. Toza vraiment na commune ya Gombe et toza na kati ya gare centrale et siko wapi ko beta muke lisolo ya Onatra et kota la vraiment gare centrale nenge komi Onatra o ezaki liboso Otraco et je crois bien ba papa na biso ba koko na biso ba yaya ba yebi komba Otraco et puis e okoma Onatra et après e okoma SCTP et puis ezongi lelo Onatra mais na kati ya gare centrale tokuti vraiment moi ba masolo ebele yango to muke to meko solo la parce que ils appellent na bateau baso vendre na kati awa bateau baza ba travailleur ba papa na biso pe musu bazaka ba travailleur mais babima déjà ba pension musu ba tika biso bana ba mo ko succéder na kati awa mais moi histoire moko ya pasi ekiti mais avant ko yoka masolo na nyonso tout et nazanga mon côté naza vraiment na doyen makasi au bon monde déjà tout de suite ou au meko betele biso mo muke lisolo ya Onatra et na kota bongo te sanki na pesa mbote belé et pas ya ba boss na lela les trio na musique en tout cas na saluer bino et bisiko na télémiche si vous voyez bien derrière moi bozo mona ezana première locomotive d'exploitation ou etambolaki na 1898 de Matadi à Kinshasa. Donc locomotive c'est-à-dire c'est-à-dire moutou ya train. Oui, c'est-à-dire moutou à train et puis quand des bosso mona donc etambolaki na 1898 mais en tout cas etambolaki na mazout te. Et ça, locomotive est tambola qui n'a pas zutité, et ça qui n'a pas bois de chauffage. Donc il va tambola, n'a pas koni et puis n'a pas kala. Donc il va tamboli mouké kazangulu, babaxi moi makala, babaxi moi koni, va tamboli mouké tiba au kinde kokoma na matadi. Yango est tambola na 1898 na temps belge, Et donc na ko meka mouké ko invité et o aza vraiment doyen makasi na kata Onatra awa yende mutu obeta lisolo malamu kolekanga moko. Merci beaucoup papa na invité au meka mukie koya. Oui, au meka mukie koya pour que to meka ko sola moi lisolo o etali et gare centrale na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni papa. Malam mukie maman. Ouais papa. Non malam mukie. Malam mukie. Mais pourquoi malam mukie? Bon. 52 mois impayé ou comment? 52 mois, tout la vérité, c'est 32 mois, 32 mois, 35 mois. 32 mois, 35. Il y a 2016-2017. Merci beaucoup. On a tout comme Manabiso. Lentement ici remato koma mais to linto ye banano itant que doyen itant que mbiaka na kata Onatra to ye banano sel bambula boni et puis avant no ya oyiba bambula boni mekana nuko pesa kombo na mobimba et puis osana service nene un peu service mais nali agent Onatra nali agent Onatra na kumanga Thomas na kombo Thomas do tuzana papa Thomas doyen makasi ozana service na kata Onatra. Oui papa na biso meka muki ko betela biso li solo et Onatra et bandi na nenene ou soit c'est une expérience déjà à combien d'années?
Maman, natala mbula te parce natanga mingi te mais yo moko otangi mbula na 1898. Dans 1898 on déjà bas. Na locomotive e banaki Kinshasa et Matadi Kinshasa. Beta machine na calculatrice pour na bi tant mbula banaki na e palingsi ya Belge. OK, merci beaucoup en tout cas non singa. Avant Mobutu. Avant Mobutu Donaton belge. OK, merci beaucoup papa le bito beta machine menga na temps wana te et non c'est pela ba mathématicien au bozo landanga. Bon mais comme ko beta pso calcul mbango de 1898 til lelo combien d'années déjà botindi la ngango na commentaire. Kasavubu. Na ya Kasavubu. Na ya Kasavubu. Ah d'accord, merci beaucoup papa Thomas. Maintenant mais comme moké ko rencontrer biso no mo moké histoire ya Onatra. Et ça qui ndeni parce que atoza na kata gare centrale. Déjà le fait au mona ka boyende to mona boye et c'est que déjà Onatra ça ko kufa. Alors mais comme moké ko yebisa biso pourquoi? On a très profité mais on a très nango bien parce qu'on a dit nous avons 55 entreprises de l'État. Ils dépendent de la ministre des portefeuilles. Parce qu'on a 13 première entreprise aux alliés plus ou moins 38 000 personnes de l'argent. Ça côté notre na famille. 38 000 personnes agents. Au bazan on vite na au bakufa. Na au bakufa to ko bangote parce que bango to ben payer. Bango to bango subi oh tout basanga service biswa oyo. Mais on a dit au coup mais bazon engagé surtout à monsieur mais biso tandis que depuis tous on paye maman imaginez-vous tous on paye à mois de juillet mais paye à mois il y a 2020 il y a 2014 il y a 2015 nan noté babi wana ouais qui peut mais après Félix abi ordre tous on mais maman tala garder comme. Mais pourquoi bongo ba 36 mois impayés et ça parce que koka ka ya gouvernement ou soit ndenge ka ande na mon entreprise la li na ngoboye tondeni maman na ko pente ministre ya finance wana pena na beti CT na finance na finance pour le président république Félix Tshilombo a pris ordre que ba pesa biso ba rien na biso mais jusque là il n'y a pas de preuve. Imagine maman qui na kende na uta masina na pesima na quartier Mapela na Chango très à la société tala kande komi kuna kende na nini kende na Kasangulu très à la société mais on a très et vivre ka Matadi Makemba on a très et proviser na Makemba utaka chela Matadi kende mona ga Matadi na pimiske mona ga Matadi ils ont intervenu na ga Matadi Kasangulu ba Congo ba lela mais tout ça la dernièrement na Kasangulu kuna to soleil pe mo mukina ba Jean na bino na gare ya Kasangulu mais izaki vraiment délabré ndela vraiment ça malamu te ça ko beba na liboso kuna ba bili bulu moko munene vi que to koma ikuna te to zo ki ba image wana te mais ba biso libulu moko munene ça mi kuna yango zo sala ki ba train et ko maté alors to yebite qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que ba train et bandozonga parce que to sola ki pena ba habitant Kasangulu bazo lela avec peu bazo ya na ville a bazo sumba biloko ba marchandise mais bazo koka sous-souti. Maman s'il vous plaît kenena la gare Matete kenena na s'il vous plaît kenena la gare Matete à l'époque au monde na Makemba Safu Bitabe ils pola na gare Matete kenena pourquoi ils pola à l'époque des quatre quoi ils ont ya mingi tonde mingi par jour tous ma très voyageurs mais pour le moment il n'y a pas de train yo motala kuna papa la seconde yo motala le train bande uta na Japon train oyo temi on papa la train eleki avion de cher so na continue train maman oui avion locomotive et oyo te locomotive eleki avion de cher mais yo motala train de komi train de commun. Babengo sabotage de payer. Le président, il doit avoir, ça c'est on appelle ça les gars centrales. L'onatra azana bengo begolaise, là mot français wana belgolaise. Onatra azana banque na ya begolaise. Na Belgique, il y a begolaise. Onatra il est le premier où a formé les machinistes et les policiers et les tout c'est l'onatra. Onatra il est maintenant abandonné en tout et puis à quoi? Mais les voix, comment parler?
comment on peut parler? De même, notre question. Ok, merci beaucoup. Mais Papa Thomas, pourquoi est changement ya bakombo? To mona ki tozaki na Onatra, pardon, tozaki na Otraco, to na Onatra, to komi na SCTP et puis tozongi sou na Onatra. Pourquoi changement ya bakombo? Et ça pour batumsu bazo ya ko sombango, bazo changer bakombo ou soit pour nani mais quand on peut expliquer. Mais na comprendre te. Na compagnie ya Lubumbashi, oya benga yo na treza kuna. On a combat train parce na comme na ngote. Pourquoi bango banveka ka on a treza ya Kasavubu. S'il vous plaît, ça est Kasavubu. Na mbuto aye atiango et autre ako Kasavubu. So ça on a autre ako Kasavubu. On a tra Mobutu. Oya c'est comme yo ya STP oyo kuna toto comme oyo kuna ti STP so o azongo yo azonsango so onatra o make ezandige babesa pourquoi bon mais toto biso ki ba japonais donc so comme so banan ba ya so ba saoudien so banan ba so onatra ngo so to ba koma ngamba liboso na mosanga ana bakwanga parce que to na 32 mois impayé 32 mois impayés. 32 mois impayés et ils ont a déjà parce que tant que continue à Katiawa plus ou moins donc tout le monde a déjà silence des morts tant que on a déjà Gare Centrale et Gare Centrale ils accompagnement ya munene on a tra ils accompagnement ko oui ils accompagnement ko ya munene oyo ebimisi ba koko na biso oyo ebimisi ba mama na biso pardon ba papa na biso à l'époque biso papa kutu na biso mbelolo papa kutu mbelolo abana ko sala azaki agent na Onatra na pas matadi il est très il y a ça c'est primaire mais attends ça le locomotive na 3000 tout à pamba mais tu dois payer chaque fin du mois c'est mon père c'est vrai oh mais qui papa na en tout cas avec les mais attends tu payes par mois chaque mois mais papa n'a pas à son âme donc azalaki papa moko azaki munyanga oui azaki papa moko donc soko kepa na yo senti que papa oyo alors ça la compagnie o elongo bani mbongo au traco à l'époque mais lelo et comment il a tant moko soko kepa papa au monde a difficulté et difficulté na ti lelo déjà au côté déjà comme on a déjà Gare Centrale modèle et je l'accès déjà que Onatra et Koufa yango en tout cas to bois kambela et papa Thomas to ko tambola na biso moketo mi ko marché pour to zoape moi mokie ba explication ya ba train to mona ba wagon en tout cas et vandi ba wagon et baby ba voiture et baby en tout cas et peut ça passe pesa mawa parce que comme on a Onatra eza compagnie moko et parmi ba grand compagnie na kata RDC et précisément na ville à Kinshasa Onatra eza na RDC même na Matadi Onatra ezali et na Kazangulu Onatra ezali donc Béatrice mais en face il y a Gare Centrale mais niveau Gare Centrale comme donc eza pasi pe eza mawa et puis li solo ya pasi pe li solo ya mawa oto ko kuta na kati ya Gare Centrale eza na ba gens o ba salara awa vie à 36 mois impayé banda ko kasuko futa ndakuti ba mone ke no photo ke nekana kata entreprise to luka bisika ya kuvanda bato wana ba gens wana bayaki awa basi pe mibali na ba famille na bango batongi mwa bangar na bango pona ko bata mamoi pembula mais lisolo ya pasi pe mawa ba pesi bango déjà mis en garde ti lundi bazo ya kubuka bango bangar na bango o bazo bomba mela moi pembola alors to koma sur le terrain et pas une habitation kuna sika bazo vanda to yeba est-ce que ba bongisi bango place msu ya ko vanda o tongo ba buki bangar batindi bomba kende kuna to ndengeni to kita sur le terrain le quoi na bisa bino ke ye micro na biso ya biso podcast et ça micro moko et puis ça vient toujours information vraie d'information réelle donc to kiti pe sur le terrain de bozo monara to za na kata Gare Centrale tozo kende to kende tina habitation kuna to kende ko yeba est-ce que ba bongisi bango place mususu ya malamu ya kofanda po babuka bangar na bango
ou soit batiki bango ba comme ba fazer ba telengana libanda aussi no tabasa ba travailleur ya onatra donc il m'a trop on a toujours marché mukie poto meka kotalisa biso ba wagon ou kufi to meka pe ko papa na biso to meka ko différencier biso ba wagon o esa ndengeni et puis wagon na kombo nango et puis voiture na kombo nango oui papa Thomas na zongeli o lisusu esika to komi o nazomona ba wagon penza eza ya kufanda na ebite zaka ka manki ya entretien ou soit ka ndenge on a très kufi nango yango ba wagon vandi boye to ndengeni ezo singa nini ba ya kokata ngo ba kende koteka ngo bakata mitraille to ndengeni to ba robongisa ngo un jour mais kana ko beta mwa mukili solo ya ba wagon otomona elalia mais wagon au monde oyo nous avons l'atelier de wagonnage à première limitée. Oui. Il est capable, il est là pour entretenir. Il y a ça, wagon oyo. Nous avons les chantiers navals. Non loin de Sep Congo. Ou bien les voitures, ou les wagons. Il est capable. Nous wagon oyo. Et comme baka 10 000 sacs il y a farine. Donc le train doit porter plus ou moins 16 wagons. 16 wagons avec combien de conteneurs? So jusqu'à muto très moko. Mais tout oyo. Mais na bossa ba remoko et son jamata kibala et ça embouteillage. Mais bague on a tra to boya embouteillage jamata kibala nambe seke. Mais so wagon tous les conteneurs. Les Libanais va profiter notre chef, moi je peux le dire. Notre chef il va profiter de donner les marchandises des trains pour aller donner à les compagnies privées, comme les Indiens, comme les Saoudiens. On peut le dire la vérité. Et ça participe à Mawa. Donc, il y a à comprendre ce qui. Vous regardez, filmer le train express. Mon wagon oyo. Et comment peut train express? Au nom de Dieu, wagon au monde, tu sais que châssis naval, belle châssis métal. Mais pourquoi ba memango te pas bongisa? Ou pourquoi ba benga bango te pas bongisa? Qu'est-ce qui manque alors? Bon. Makoki kaka tonini. Donc koka ya gouvernement na biso. Il faut nasomba masoa na ngai kena port. Notre dirigeant, il est les bateaux au niveau des fleuves. On a train Zobingando, les ngando, les crocodiles. Mais notre dirigeant, on a acheté les bateaux, notre barge, les barges, allez-y au niveau des ports, filmez là-bas. Vous voyez les barges de Onatra, ils sont là-bas. Notre dirigeant, il a vendu notre parce que pour l'air bien. Mais on a des chanteurs, des musiciens. Moi aussi, étonné que notre directeur, on a des chanteurs devant un directeur. Oh, moi, je connais notre ancien PDG, je ne peux pas accélérer le nom. Il a refusé que pourquoi vous m'avez chanté que non, c'est moi qui. Mais à l'époque, un du département, on était de chanter dans les radios. Mais, et ça passe. Mais regardez, cette wagon, il doit porter combien de personnes? Cette voiture. Ça pour prendre le green. Mais allez-y un peu au niveau des poids lourds. Ça tu vois, n'est pas le green. Ça tu n'est pas le green, mais allez là-bas au niveau des poids lourds. On est en train d'arracher notre marchandise, notre l'argent. C'est pour ça que nous sommes plus ou moins. Nous regardons des pays. C'est comme ça. Mais moi, c'est pas le grade, mais tout ça, les hangars, c'est le chef, mais il n'y a pas l'argent pour louer l'argent et non pour acheter les parcelles. Même pour nous foutre la route, parce que 36 mois un pays, c'est déjà beaucoup. Ah, on a plus ou moins. Plus ou moins. En tout cas, beau comprendre vraiment, Papa Thomas a un peu énervé. Par rapport à Marambango Nenzo Kendela. En tout cas, j'ai Ezo Kendema Bendeng Komi Boye. En tout cas, n'a comprendre. Baza beaucoup plus na posa ba intérêt na bango. Et ça passe pe et ça mawa. Et puis n'a comprendre que ceux qui vivent comme cher na kata RDC na ville à Kinshasa et ça parce que compagnie Onatra et Koufi. Ceux qui compagnie Zongi trandeng Papa Thomas les premières entreprises. Après, je camine, c'est l'Onatra.
Après, l'ONATRA, c'est SNEL. Après, SNEL, c'est des eaux. L'ONATRA, il est plus ou moins les agents. Plus ou moins. Nous avons combien de parcelles? Combien des hôpitaux à Kinshasa? Alors pourquoi Kotika Onatra et qu'on m'a délabré? Mais c'est délabrement avancé. Et ça passe si peu mawa. Qui a donné le nom de STP? Mais c'est qui? Moi, quand j'étais de nom Mukamate. Mukamate, c'est qui? Moi, je ne sais pas. Ah bon? Ok, en tout cas, et ça passe si pesa mawa. Pasi pe mawa, pasi pe mawa. Na le bien 3 fois. Donc il y a comprendre ce que ce comme na pasi souffrance et ça et pokaka faite koti makasi na kata onatra. Ouais donc et ça pasi pe ça mawa quand de tout lobela. Donc toujours me kamukie kokota na habitation to commis déjà poto yo kananu avis il y a des gens, il y a Onatra par rapport à des babis qui ont bouka bango lundi. Et puis batikeli bango tombengité, batikeli bango seulement 5 jours. Siko ba o baza ba gens il y a Onatra. Déjà 36 mois impayés, c'est déjà beaucoup. Alors tant bandimi ko ya ko sala ne fils ke ba anga ba bata mamo ipembola. Bopesi bango juste 5 jours. Ba luka bisika. Eza po bakende wapi. En tout cas to kota pona ko ba interview to yo kana no avis na bango et makambango eza vraiment ndenge nini. Merci beaucoup et boulandi biso juste après ba image. Ouais, les voilà to komi siko na habitation quand ne psebino li solo epesi pasi pe mawa na ba gens ya Onatra. O ba mone ki fuba tonga mo bangarda ba batama mbula na moyi. Mais du coup kaka ba ye ba pesi ba kaka 5 jours. Ba bima ba libérer bisiko to yebité mise en demeure ngo ba pesi bango ya 5 jours ba teki place ngo to ndenge ni bali ba benga na bango espace ngetika nango vide ou soit ba luke sika mo ba bongiseli bango to yebité biso na bino yango to kiti sur le terrain le connaît bino que chaîne biso et ça chaîne moko et puis ça toujours information vraie tout ça vraiment na kata gare centrale toujours na mena habitation to yoka et moi maloba mukie moi doléance mukie moi plainte mukie ya ba gens ya Onatra ya bana ya ba gens ya ba koko ya ba gens ya basi ya ba gens et puis ya mibali ya ba gens toujours na kate ya gare centrale. Merci beaucoup on a poussé mukie pembe na maman na biso. Bonjour maman. Bonjour, bonjour, bonjour. Maman Kombonani. Kombonanga maman Mariam. Maman Mariam to yebo oza agent ya Onatra ou soit moi c'est agent moi na agent to yomoko oza agent. Bon nazali agent na kati ya Onatra. Nazali agent na sala na hôpital. OK. Hôpital oza côté nini ya na sala na CMS. OK, na CMS. Maman za agent ozo sala na hôpital ya SMS ya Onatra. Alors to ki moi li solo mo repesi biso pasi pe mawa et tant que agent et 36 mois impayés. Bon mon ki beaucoup su ko futa banda kote libanda awa isa terrain na bino au monde qui opus côté au jour place na yo otongi mo siko bata mamo inambola. Mais le lot du coup bo mise en demeure 5 jours botiki sika bobima. Nebité mais quand on manifester moi sentiment wana et salon ndenge ni. Bon ya mingi ya koloba ezate toza na pasi makasi to futa mate toza vandi ana sentiment te non mutongo ndi mate ake avanda na manzanza avant na boye aya tongi mbala moko c'est que pasi ezali to na 36 mois to futa marate ben paye so continuer net banda année bandi a fusga 6 mois ya pamba non paye autozela eza ya juillet na tozu yango te donc to ebité so donc année ka pamba o to da un paiement 6 mois mais surtout to bakisi bane o eleki n'en parlons pas. Est-ce que on dit mamutu nanda kuna le pango na yo mutu apesi garantie ale azofuta na été afin de neka bongo et ça la ondenge nini. Mais pourquoi plusieurs mois impayés? Ils ont un co ya gouvernement ou soit quand ndenge entreprise est tombée na faillite. Bon, on a peut-être comprendre te to mona oh fati atita tembongo na wana tra to monyango te oh boina boto comprendre te mais donc c'est ça na dans la base te mais biso passe ça que de ofanda ana sentiment te de ofanda awa pona passe na bana na biso et bana batanga bozo sala quand même chaque jour to kendaka misala
chaque jour bâtir empreinte bâtir empreinte donc de 7h d'arrivée 7h30 au Simbi empreinte heure de départ 16h30 bafandaka misika transport bambongo ezate donc regarde ma casse même mbongo ezate retard à 6 mois année déjà siko yebisanga soki papa na 6 mois na siko na ebité en dehors à musalo zo sala est-ce que oteka mo lo mo bwepo o couvrir moi vide 6 mois wana bana pe na ebiki bazotanga minerval zo futa ndeni baseli école mo boye ofele bana batanga to ndenge ni bozo suka pe na wapi juste ndenge za boye to kotaka tongo za 1 mois ya pamba sala budget ya kolia nda ya 1 mois tala minerval ya bana transport ya bana obaki na classe musika oteka nini oteka eloko te ta ezate ok musala ti 16h30 oteka nini siko aba komo bimisa bino boye mise en demeure 5 jours bobima boza libanda est-ce que babongisi musika musu ya kofanda ou soit baobenga mno malibanda boko makaka ba je sais pas boko vanda bola na ba wenze ou soit boko elala wapi en tout cas penza keso na penza tuna mutu azo benga na biso aza papa aza na bana sikoyo tofuta marate bana biso batanga na sima ndako apona kokima ba transport to na mbongo te to baba benga na biso bana bakomba telenga batanga sute biso otokende wapi est-ce que ateli biso place okende kofanda abuki biso oui ateke tabo kende ska boye boki kokotonga ba retard na biso azoloba nini ba retard na biso data paiement te banaka te tofuta sur les 15 les 20 donc peut-être moi que tu qui va paraître sur ton balcon là pèse qui les 20 les 30 papa qui les 30 à goyana sachet et si ko biso da c'est banarate donc perti ba chaque jour bokene comme ça musala bokenda ka régulièrement ou comment chaque jour makolo sokete bakatuka 40 000 francs et un jour absence pe ba toyo qui ba soupçon que balobi ba la posa ba jambe balonga misala bala posa balonga la ba fictif pourquoi quand entreprise est tombée on a faillite Tony tu comprendre te entreprise za na production entreprise est côté mbongo tu comprendre te moni ba train ze kufa banjela ezate je sais pas ils pena nini entreprise peneza normal peneza que gare centrale de cause aka ndenge za boetondeni bon mo tuna na penza fo tuna ye moko Pourquoi nani ye moko mo conseil na biso on a tra papa Martin Lukusa pan ay bo tuna ye moko po to comprendre kambo te wana ouais tikali tala siko ba tine biso mikanda oyo mise en demeure caméra mise en demeure mise en demeure au parquet à mise en demeure combien de jours 5 jours tot 5 jours seulement non donc lundi au gars ya lobby bazo ko buka biso siko je sais pas babu ko na moyeni tracteur muteko kota atondeni ya kana engin ya tanga boye akoya na engin ça la rango déjà souvent ou comment donc ya kana engin ayena ba pension na marque na ye azu ba pension na ye azu bana muka na ye ba vandi wana teki azuna paye awa atekiti abali ko buka bato est-ce que bosangana ki déjà bokende pa na ye bokende tout na ye tango zo benga na biso bongisa biso sika ou comment tant monsieur c'est na moi surprise mo boyo wa bongisa libino hein après avoir ko buka et puis ayebisa bino ke bokende na nkoto est-ce que c'est na moi surprise mo ta bombe libino ya sika mo bongisa libino donc to tuna qui était mais il y a vrai que to ça comment qui mikanda to côté là qui batu nyonso to côté les syndicalistes to côté le bureau national to côté si partout to zara réponse valable là yé mais ya lingi na été abi akobuka kaka OK est-ce que nous avons ba kombo batu na bité batu ngonde bango yo esengeli ba bimawa donc ba commence oyo moni oyo to za 39 agents donc ça on a 400 yango nyonso ozomona bakombo nyonso atie wana ba mokolo to bino botie awa ezaki bondimi bobima non bakombo na biso toza awa tozali non matricule signature de la biso toza awa na moni o mbila jokolo pourquoi bationgo en vert bon eza
moto nyonso bapapier oyo so bapesi yo mokolo papier bapesi babatie vers mpo oyeba yango. Ok, merci beaucoup. Alors kolela na bino soit kolela na yo souhait na bino eza nini mais quand on koboa kapena mbele na bato nyonso partout dans le monde kolela na bino eza nini posa na bino eza nini. So première souhait donc ali bosso na pesi yo longonia. Bon première souhait ezali ke salaire ezonga dans les mois ya mibale ba ayere na biso apia biso ba retard na biso ya salaire plus de 36 mois apesa biso musala pe ezonga ndenge ezalaki donc ya mususu soki atikela biso soki toboyi te ke tobima awa apia biso préavis pe atika so temps ebele bana basana na classe bakanga ba congé bon atela makambo so sima maintenant bokobima boboyi te ke bokobima tant bondimi kobima est-ce bino mo bomibongisi déjà babisika o bokende ou comment c'est quoi kende zate na minute yoyo donc soka benga biso to soka kende to fana ka libanda na série ya mbula to polaka ya mbula to fana ka libanda na banda to soka kende te puis à 5 jours on to banda ni bala batanga aka na gare batanga zinga soka bana bakata ba classe ya za papa asa na bana bakoli déjà atangisaki bana asa na souci na biso baza na ye. Ok, merci beaucoup. Et Minga Olobezate, je crois bien, Miss Mona, Mato Yoka, où est aussi passé à la gare centrale. En tout cas, les chelons, ils ont fait ça passi, ils ont fait ça mawa. Et parce que tu as mis thème, où Yoka passi. Donc, tu as passi parce que tu as payé mes parents. Tu as la condition, de ok, nango. Et on est très éco-combattant à niveau haut. Parce qu'on a très, ils accompagnent moko, il y a mon nene compagnie, oh, et yebani. En tout cas, éco-combattant à niveau haut, tétin à niveau haut, et tu continuer moi muke ko lexa micro na biso et pas ya ba gens pour na koyoka toujours kolela na bango. Bonjour maman. Bonjour maman kombo nani? Comment on a Lisi Panda? Pardon? Lisi Panda. Maman Lisi Panda. Yo pe zaka agent ya onatra? Non moi c'est agent. Moi c'est agent. Mais comme muke ko pesa ba doléance na yo par rapport à makambo zo salamela bino. Bon. Makambo za to souffrir. Dès tout ça botoye baté binimo boye ko chiko kambela oyo de kolanga chiko yebisa to za na passe mitema sezoki mini chone tezaboy to ko kanga biloko to zongi ba famille ngo ko vonda pe malonge zate yo so bima ozo sala déjà vu na yo frère na yo kanga biloko zonga na famille otiki tata libale kufi to ndeni yango sukoni likam en tout cas tata yo azonga samtema sima so kaza papa za na bana atala pe biso bakana biso afona mutema yo kla biso mawa biso basi baje to koma ko souffrir to koma ko teka biloko to ko teka te poto lesa bana po nini soko telika salaire mobile o souffrir bambili puta na ben paiement o boye bana ba ko bela traitement même temps centre o afungola sa biso centre ba fungolela bino boke na rezo traitement fele to bo futara ma médicament zate to ba produit zate donc moi na soka beli faut ça c'est examen on peut ça mama longa te okeluka kisi banda ba jamingi ba kufa kuna la katia ya hôpital manque de produits donc souhait na biso eza bon soit même hôpital na bongisa même ni ko vendre na biso condition de vie na biso pende ça bizarre ba c'est ka biso même na bande ko na biso to tout arateur to ça ba ba cadre qui cadre ngo zapi nande ko na ngo sala musala domestique au so salaire ko le kamobai nanga c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, non pitié mawa mingi mawa vraiment na kati no mo muke na zonga muke pa mama munganga puisque na yoki maman Lisia lobelo moko abi bokeno pitelo ki ça mon examen qui se zati mais pourquoi qui se fait zanga ne bites comme ça ni bozo sa kuna bokoni loka ko pangusa ko pesa tu place ba vanda to bozo tsaka pena tonga bozo perfise. Merci pour la parole. En tout cas on a très tout comme dans la passe badibake kuna ba kisi malonga ezala tika ba similaire ba kisi mo monde ba kisi mo on devrait dire quoi ba similaire kisi mo ba paracétamol bilo ba kana ezali ba kisi que nesi va importer ba kisi ma casse na compagnie monene wala onatra kisi similaire te compagnie onatra ça monene la compagnie Mobutu a betela tolo mais lelo ba kisa malonga ezate c'est que bo perdre ba te belé kuna ba kufa mingi ba kufa mingi. Pourquoi pas ba commencer niveau kufa bo ça on va transférer pourquoi mbongo ezate to ndene donc wana fobino na
maman journaliste faut que tu n'aies mon papa matin le conseiller moko ambela ni pas biso to na base biso to ba gens simple ba base bazali faut que tu n'aies mon papa aza aloba nini estambola tina compagnie na ye. eza pasi mpe eza mawa taluka mama lisi boye abi ye okanga bisaka zongi na famille na bongo mobali bazwani problème te eloko te siko mama lisi tongaki na famille na mobali mpe so azonga na famille na ye to ndenge nini où irons-nous tokende wapi ndeti siko boye na kati on atra badivorce banda kosalama à cause ke papa azokoka lisusu te mama azokoka te kotu longone na mama lisi parce que basi misusu omona sa sundoli mobali akimi na ye ake na ye po ani souffrance eleki mais ye moko te papa alingi souffrance wana mais eza compagnie. Éviter qu'est-ce qu'il faut maintenant ni non enseigner les salama bon pour ça ni souena bineza nini pour que besoin kimia parce que même côté la structure non déjà aux hommes na na kimia penzate oui alors pour ça monter mon ezani c'est mi tema na biso ezali ke atika na biso ata tozolia matembele mais to vanda nanu pour minute to place ici ko kende zate to kozonga jamais ma famille bien ozonga ko futela sentiment que futi garantie bon par moi futa nini okofuta nini le baba ya bakoma somba dollar na taux du jour sikombo okozwapi ndebe paiement otosuka azong sina mutema sima soki tokokenda ka po tokokelelo lobite soki tokokenda ka tovanda nanu abongisa biso mibali na biso ba salaire abongisi conjoncture bana na biso viso sa na biso ezala l'aise tamba bengo ke oza mwasi ya cadre on mona na vie ya bana na vie ya mwasi eza normal te tokoma ko bunda po to laisser foyer ole mobala lesa bito koma ko lesa mibali mobala ngona ni cadre na ta pitié ezama est-ce que bosi bosangana ki déjà beaucoup tana ibo mekamuke ko pesa plante na bino ou doléance na bino non to kutena ete to ba papa bakendeka ba bakonzi na bango bavotaki basyndicaliste na bango bakendaki kolelela bango batalisi bango bango basyndicaliste lobi kaka tozo bazonga kapa na ayoka kolela bana donc afungola mutema ayoka biso mawa toza place ya kokende tokokende wapi na conjoncture lelo tokozonga jamais na bafamille kofuta pe tokende te donc akanga no mutema pe abongisana basalaire mibali na biso soki chaque mois to bazo basalaire toyo vanda te nanonga ndimi boye na ba température mutavanda ya compte ko ba pe salaire on comment combien lelo na franc on a dollar baba futa mana franc na to ya 90 na to ya 90 to lelo comme soki 265 000 $100 lelo toti lelo na on a 92 000. En tout cas pitié en tout cas baloba ke basi batonga na bomboka te alors to déjà deux basi ba grande dame ba telemiawa na to yebite to msupe o bazolo beza na on peut bongo te to luka pe na bana mibale et luka ba basi batonga te to yoka na ba mbele est-ce que malubo pe na to zo yoka na basi est-ce que ça vrai to eza faux. Bonjour papa. Bonjour papa kombo nani nakomona nga Ariel Bokobo. Papa Ariel Bokobo toujours agent à l'état ou moins agent agent papa aza agent en tout cas na ebité non tout na sumi tout na mingité o meka moké ko sala ka commentaire par rapport à makambo oyo ba maman bazoloba est-ce que eza vrai to eza faux baloba ke basi batonga mboka te to ebité bango mo ba bakisi ba pilipili na ba mongo nde basi bazalaka to eza ndeni yo meka no ko manyola mo makambo ngo moké bon biso toza ba agent on ata ndo toza famille par famille kolongo ba cité ndo tolongo ba cité to evanda eza pona sengote mutu pena ça bien payé na salaire na ye à cause mbongo tatonganga vous sali combien d'années depuis bosa ana kati olobi vous sali déjà combien d'années depuis 2021 non 21 22 20 depuis 2021 tout ça 3 ans déjà non? OK tout ça 2 ans déjà ouais donc on va dans la biso ça causé par les impaiements to futa maka bien té to futa maka na bareta mo benati ndeti boko kasu ko futa te libanda nde bomoni ke bozumo esika na bino botongi mo banga bo vanda effectivement libanda to ko futa te donc to ça na ba capacité futa mbongo libanda yango te vanda donc muto pena za mbongo na akozo mbongo te a tonganda kwanga vous comprenez alors subitement déjà comme menacer biso que il faut te longwa na nina na registre que to vandi a pardon papa et si konde bo vandi awa est-ce que na mona ka banda ku est-ce que bozana mai bozana courant comment bon nga koloba kokata mai c'est vraiment inhumain même si tu vends abwe to ronzi makura bakata biso mais mai te et comme mai ezana ngo te et comme niveau ke bakati biso pe na mai on na kati mai régie des eaux comment on a trato ba on a tra wani bozo futa ngote to ndeni j'étais aye ara su pour passer ni akati mais tout le monde ke bakati biso mai car pas ba agent on a tra
Vous savez, vous avez libanda ou comment? Tu souffrir dans mon cousin, tu souffrir ma casse. Déjà le cousin fait une solution. Après c'est 5 jours faut te quitter place. 5 jours te quitter place. Ce que imagine toi banda ko onyo ndo toi be, muta za biloko na ndako na. Alors subitement tout ça va transporter banda robima okende mbongo to so yango wapi. Si ce ko penda be paye penda no ba futi bisoté. Auto c'est la paie moyenne. Toi tout c'est mois juillet, maintenant mois maintenant novembre. Talano et 40 siko. Alors subitement yo lingi batna 5 jours batba sanini ba quitter endroit et ko ça mana magie nini. Peut-être zoka keo tracteur ko ya e bando buka bandako. Batu bofandi boye tracteur sanini e bando buka bandako maman. Le banan peut-être sur le plan entre nous. Si ko tong ba buka bino. Est-ce que c'est la surprise mo ya place mo ba bongi seli bino bo kende to kande ba opanza bino abotelengani. Bon, tu suis le très côté lexique, tu as un placement de vendre. Bah parce que ce message monté que ceux qui te quittent avant, tu as inscrit de vendre. Bah comme sur lettre que tout ça ni te quitter avant de 5 jours. Il y a 40 familles. Au début, vous avez 40 familles. Tu ça va 40 ou 42 comme ça. Donc nous tout 42 familles on a beau malibanda. C'est un peu ça. Tous en un paiement. Et ça n'est pas que société tout ça là, bah faut t'habiller bien té. Tu veux faire une norme ou singulité. Tu vas bien na libanda bon et mais la compagnie va bien binoté. Bon ya na bino musala mais boza la libanda. Bon, ce qui concerne les boulots mikolo, tu as traqué ma casse. Bon, les biso ma casse. Tu as bazo faut t'habiller bien té, mais musala les autres salema. Puis en plus chaque jour à j'ai à la présent à sanini à tia présence naï. Ceux qui peuvent quitter au lexi 2 jours 3 jours, à ta jour moko, bakatombon. Au moins, tous sont bons na salaire et il y a actualité. Tous salaire na toi nonandé. Alors na toi nonandé na ceux qui agent raté journée moko basenini ba 400 bon 40 000 45 000. Salaire na nonandé. À tous $1,000 et ça mingité. À tous $500 et aux an malongate. Pourquoi? Parce que salaire nonandé. Le salaire est à $265 100. Mais les lots, bon, 9 200 $, 92 100 $. Je ne sais pas, toujours $500. Aux en bon à malongate. Alors, naïbité, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Vous avez un service nini? Vous avez un hôpital ou vous avez un côté? On a un service généraux. Service généraux. Régie des travaux. Ok, alors. Net un service généraux, la régie des travaux. La première rue Forgeron. Maman, si on a un endroit où on a très de bijoux. Tout ça a la capacité de produire, nettement à travers précisément la menuiserie. Alors tout ça a la capacité de produire au moins 1000 portes, 1000 établissements. Moi je travaille normalement dans l'ébénisterie. L'ébénisterie, c'est un métier tout ça, les meubles, dès tout le monde a eu à se faire ça. Depuis on n'était pas comme ça, mais tout ça là. Tout travail. Mais chaque jour, il faut ça, il y a un sala, il y a présence. Il y a un sala 8h30, il y a un sala 16h. Alors, si vous ratez journée, vous avez 8h, on a 16h. Na moi heure moi pause, ba kopia mo loka ko lia to ndene. Mama to bossa na ngwana zate. On a tapé ça sur la pause. Zate. Pause on ça raté. Ba biloko on ça raté. Ba c'est possible ça déjà mon marche de santé moko boye. Ou soit bokina déjà ko luka ba continue bino pour me kamuke ko expliquer ba makambo. Est-ce que ba yebi yango nanu? Bon, ba yebi. Na mulora ba yebi na bango te. Desi mon ba yebi que on a très souffrir. C'est le ko bomba te. On a bis tout ça le roi bata souka na RDC on a tra mais les bossos allait qui Ezaki deuxième position le comme bata souka on a trois Ezaki na deuxième position na RDC Mobimba le on a très comme bata souka ya solo wana c'est ça vraiment y a aussi na déjà le coup ça avec un peu ko raisonner ata la cannabiso tout ça ba janaé puis biso tout ça ba congolais tous autres travailler pour intérêt en boka na biso déjà du coup ça font la mutema na ata la no ba position na biso ou bien a mis ça na place na ye ngalona la mukina na tongo na vani nga biso déjà le coup ça azaki na place na ngai est-ce que nga nzima basali makambo oyo elonga na mi poser les questions tongo ya mwana au plus nga 5 jours na kitenda ko nga za biloko ebele subitement comme ça na okende wapi place na okende au bongo senga place mo na okende ko vanda ça peut père de famille non oui naza père de famille puis en plus il y a des familles sur les qui kutunga ezali zomona mais nga na la mu na tongo na mi tourner déjà le coup ça so ozaki na place na ngai vraiment agent le quoi on a ben paiement auto vivant on a ba nyongo na ba nozo tangisa kelasi na famille zo bokola pe ba famille so ba ozo ba en charge est-ce que vous permettez ba bimso subitement bo ça même ko bongosela mutu quelque chose qui est place au kende ko vanda yango yo bo kende bo résider place bo a tout pe sous ma belega yango bo tonga awa to quitter awa sans problème to ke kuna to ça nini to mutonga blo nini a place na biso ou bien au bongosi biso salaire na biso par mois na bi ki na toucher salaire na ngai non tonga gare central tin non dis matin avant nanda ko hangar zomona pe chaque jour na kendaka musala na tsaka présence na ngai
naza menuisier na travaillera chaque jour au monde. Donc c'est un peu ça vraiment. Alors je manque même les mots. Ni nango koloba na DG Lukusa. Ou soit tibatonyo so bazolanda biso partout dans le monde. Déjà fondra monsieur Mtema. Biso nyoso to zara nsima DG. To tava na président Martin to zara na chaque jour. To kenda même bakanda David to zara na mais a fondra Mtema aza père na biso. Aza na makoki mingi ko sunga biso même ya kolobela chef de l'état a sunga biso po apé muta bien. OK, merci beaucoup et en tout cas son excellence DG Lukusa. Je crois que Ozoyoka planté à Bajan de Bazolela. Donc je manque même les mots, Et tout ça la moi continuité mouké. Il y a toujours Bajan, banana bango, basina bango, mibali na bango pour na koyoka kolela na bango. Et ça ninga na ebike balobara l'eau c'est la vie. Si côté on maïzate et comme le kaba comme na désert, bana bazawana Kourezate, je sais pas. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa Kombonani. Kombonani Cédric. Papa Cédric, tu peux agent toujours. Ok, merci beaucoup papa. Mais comment me que ça commentaire par rapport à la plante ba doléance ou ba ndeko bazo pesa. Ngana ebi maïza vie. Tant on déjà ba katibino maï 42 familles ezali awa. Et courir, ça te courant que tu loin de la même maille d'abord. N'habite beau sandeni, beau souka wapi, beau bimali banda ape ville, n'habite beau salandeni. Mais quand on m'a dit que ça commentaire c'est macambo. En bref, nous avons le bâti. Mais quand si vous filmez côté on surtout avant. Na moi vous mandons à bouger. Nous qui travaillons à l'ONATRA, une entreprise catégorie A. Moi un agent de l'ONATRA. Et je vais préférer na kufanda na kati ya bandako ya hangar na ba moi oyo na za ko salaire na ngai bien chaque mois. Non. Alors si vous moni makamunyo surtout za awa, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Boyebi ke biso tozali ba agent nouvellement engagé. Puis kukuta ba ene na biso. Bazaki déjà na ba arrière ba 36 mois. Aujourd'hui na ba année au biso sali bazo plonger ba 50 mois. Biso tozali engagé il y a maintenant 3 ans. Toza déjà na barrière à 11 mois. Un jeune comme moi, nazi musala. Mais naza kukata kokende na magasin tena somba ta sapato ya $30 na lata. Toza ko sala recours kokende na batombola. Kozama ba biloko moka ndengona. Fier na nzoto ezati. Alors si tozo ko vendre awa, c'est qu'il y a quelque chose. Alors toza ko senga na gouvernement. Est-ce que situation ba agent on attend gouvernement ayoka kangote comportement ba dirigeant na biso gouvernement azana courant na ngote tangu nyonso ba agent on attend toza ko lela gouvernement solution nini azako zwa pona ka ya agent on attend donc ezali penza passe ya mikolo ba salaire tozo insuffisant maintenant likambo na biso ya kufanda awa biso toza ko uta na bangaba toza ko uta ba matete toza ko uta ba masina. Et actuellement, rigueur peut continuer à casser à niveau de direction générale. Il faut qu'on y ait à l'heure, à temps. Et puis qu'on zonga à l'heure, il nous a laissé là. Si on n'aura pas le temps, il y a quelqu'un de Kolukata, moi, il y a le Komoko, qu'on met la banane. Tu es chaque fois au travail. Mais salaire maigre. Maintenant, tu n'as pas le moyen. Il y a que ça, le même budget à transport du 1er au 30. Budget à couper sa banane, il y a Koulia, au Kozangwa. Il y a Koufoute là. Et pas ya Bayer okozangwa na mambongo otozwaka wana. Alors violence tout ça ils ont la volonté à bisoter mais tout ça parce que c'est la situation de l'entreprise qui nous a imposé ya kusala loko yango to préfère ko ya awa to longwa atani fisque ya difficulté à transport wana et côté na budget ya makambo susu ba famille nyonso ozali am tozana ba arrêter ba paiement na année on tozui salaire pendant 6 mois tozo zela salaire ya ju. Le mois de novembre. Calamité, ils allaient fin de l'année. Et puis, dans le programme, tous allés subitement, mise en demeure il y a 5 jours. Donc, lundi, il faut tout le monde. Bon, il y a des biso. To bomba kini na bandako. Poto bimato kende. To kende kufanda wapi. Biso ba misusu oyo ba famille izalaka awa teza na mboka musika. To yaka misala. Bon, les lois sont tombés na bana biso.
tokende kufanda wapi ata kutu barrière oyo yo soza na nyongo na ye avant wanda on appelle ça préavis à 3 mois mais ngai on atraza na nyongo na ngai azoka ko réunir ba condition na ngai nyoso te on atra azo pesa ngai mise en demeure il y a 5 jours aza ko tenir compte na ba famille zali awa non alors caractère wana vraiment isa inhumain alors eloko naza ko singa na direction générale ba bongisa la biso situation de paye employeur a bongisa biso situation de paye au moins toyeba d'abord date ya paiement na biso et puis de deux ba pesa biso ba arriéré na biso mama biloko wana soki ba réunir onyo surtout moto akolongwa awa 100% ba benga na ye puisque toza ko fanda po tozo linga te mais toza ko fanda parce que situation ça nous impose na minute on dit naza bona zo kapongi mais moi kota ke ngola les até pour ba matolo c'est déjà donc mystique. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, je manque même les mots. Alors Souhait Nabino Izanini, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Souhait Nabiso Izali que premièrement bazongi sa condition de vie Nabiso, donc c'est-à-dire là je vois le paye. Ba paye Nabiso ezonga à la date. Na yebi que le 25 na zoaka mbongo na nga ya salaire. Ata mwanda mbo to zoaka oyo. Mais ce qui te dit au moins date to zoaka yango to se stabiliser. Et puis de deux ba paye sa biso ba arriéré na biso. Parce que ba ko paye sa ba arriéré. To ki oui, eza ko za mbongo belé. To zu bandako. Mais situation ya paye ce que c'est. Yango uta wapi po na mona pe tala ka ba train tala ba nini hôpital kuna ba ki sezate. Alors je sais pas bon e uta wapi. Na ba poche na bango moko tondeni. Merci mi maman. Ce qui te solo ba we. To yebi ke tout gouvernement de fait bimisa mbongo. Gouvernement azali na mbongo na biso. Créance na biso bino nyonso tout na kata ko mbongo ka 207 millions, 207 millions. Mbongo na soki ba pesi yango, on attaque au foot na ba pensionné, na ba gens au boza au ceux qui plus de 36 millions. Il y a ba gens. Vous êtes sûr que ba tout nyonso na ba satisfait na ba 200 soki combien on a des millions faut ba payer bino. Oui. Par rapport à bakaki o salamaki na ba information de zoaki na ba syndicaliste na biso eza ko te belé et ko ma ko de pata 100 millions te. Donc gouvernement azali na possibilité ni surtout ya ko pesa biso ba rien na biso. Qui na ba dirigeant na biso maintenant ba bousculer gouvernement de façon ba débloquer mbongo wana au plus vite c'est possible. Comme ça ba remédier na ba situation na biso. Si quoi ça la caniza koka ka gouvernement ou soit ba chef na ndé ba holandais na bangote ou soit ndé bino bo souffrir est-ce que ba chef na ndé bo souffrir ka bongo ou soit bango ba san ndenge mususu bino pe ndenge mususu na kati ya onatra classe moyenne zate ici à onatra nous avons des riches et des misérables donc à onatra il y a pas de pauvres bino ndé ba misérable au comme alors nous sommes des misérables bango kuna ba 36 mois impayé on ezate bango chaque mois ba sana bango payer maman ata baza payer te bango baza na taux du jour. Bazan à tout du jour. Bisonde tout travail sans prime et le côté tout c'est là tout mbongo na date oyo to yebaka te. Donc condition na biso yango na difficulté tout zango yango wana. En tout cas ils a passé pesa mawa comme on a jeune boy asape mayele belé à côté musala aboyine ko simba lichette pas comme akuluna. Lelo to mona ebelé na butu akumukende kale batu azobeta machette papa abotola o muta teki abotola o muta zui mais un jeune boy ezaka zo samsa na ende bible écoute le bible l'ouvrier mérite son salaire mais pourquoi bon ba sala du 1er au 30 OK pété bakati mettons ozo kende bazo pesa te minga olobesa te mato ezoyoka misu ezo mona merci beaucoup papa et on continue continuer vraiment pour na ko toujours continuer pour na ko je dois toujours ba doléance et pas ya ba gens koyoka ndenge ba papa bazolela en tout cas eza pasi pesa mawa mambo et puis singa choc et nasangi moya ko sala donc je manque même le mot comprenez mon émotion ndenge il y a des fois na kutani na ba kabwe na koka vraiment te ko résister bato ba yebi bonjour papa. Bonjour papa et kombonani Omamboya papa Omamboya papa Omamboya toujours agent ya Onatra. Comment on a papa na biso boye nabité papa mekano ko lobe ozana combien d'expérience na kata Onatra? Ngale on a sali 40 ans de service na Onatra. 40 ans de service. Combien d'années impayé?
Tous en 50 mois et payé à Zofuta Bissoté. 50 mois impayés. Alors, mais comme qui a commentaire par rapport à Bana, au bazo ya lelo, na kata on a travaillé sur ba doléance ba plante, lelo ba comme ko bimisa bino place boza, na ebité ezandeni ba bonki bino place mususu, tondeni mais comme qui ko sa moi commentaire. Bisso et sika apesi biso privé à 5 jours to bima. Et là komoko a sali biso te. Atako yo atako za nyama yango ba bimso zo privé à 5 jours kaka 5 jours zo andako no futela. Ta lokola nga papa mokolo bona bana mibe ba kufi na bandaka kufutela. Ezaki mose epai bana epai mpo bazofuta biso te yango nayaki kovanda sikoyo nabeta gare un jour so afuti mbo na ngai natika gare na ngai nakei nayaki tena kovanda libela wa te afuta ngai kaka mbonga basali na ngai nasali 50 mois afutaka biso totika ndako na ye akenda biso tokenda na biso. Papa kutalobine mingi te papa bi aokende na ye mais bafute kaka bambongo na ye 50 mois. Papa boye sou bopesi déjà moi c'est attends bopesi ka 30 mois. Est-ce au kangama ndako ya tol o kutu bokati bango na courant pour nous faire souffrir bango na molunge mai bopesi bango te babilambe komi ko vanda boye moya ko sukula ngo ezate ba oke na villa ba oke luka mai wapi basa ne vandi boye salité pourquoi parce que mai lukusa kati DG akati kurezate bana ndako tol banyoka babimila bango bakota donc nebite na do banini nebite côté na papa ko lo banini biso tozana eloko tozoluka makasi te afuta biso bambongo ya biso ba salaire to salili musala so afuti biso ba salaire na biso wana likambo te toluki moye ape biso mwa pe ave même matene ba pesaka moto totiki ye lopango na biso tokina biso mais tozana ese afuta biso bambongo na biso. Merci beaucoup et merci beaucoup en tout cas mingo le déjà tene na zoloba toujours continuer merci papa toujours continuer toujours et cause ba interview et pas ya ba ndeko ya ba habitant au baza vraiment na kati awa ba meka muke ko pesa ba plante na bango toujours continuer toujours koyoka ba plante. Merci beaucoup on a toujours tamboura na papa na biso Thomas toujours continuer na ye penza to kende ko tala pe ba ndeko baza liboso kuna ba meka bango na kati ya gare centrale. Merci beaucoup. Minga kolobezate ya kolobezate minga kolobezate ya biso yango yangoyo oyeza. Ouais toujours continuer pena toujours koba car na domaine to sanango toujours continuer toujours koyoka basangwa pasi pe ya mawa na habitation awa et pas ba travailleur ya onatra. Bonjour maman. Bonjour maman nanga. Kombo nani? Kombo nanga maman Atelo Beinda. Maman Atelo Beinda mais comme que ça la commentaire par rapport à ma campo ba maman ba lobby et nde baso benga na bino awa je sais pas ba bongisi libino bisika mususu to ndenge nini to mususu maman pour auto komi côté mususu to mususu côté kuna basali click na mamba yokani ba mekaka ko loba mais to yesus pas maman à côté mususu parti mususu maman mekana pena ko éclairci biso malam est-ce que nde baso benga na bino awa bongisi libino sika mususu to ndenge nini ba bongisi biso sika ata mon côté paiement kutu toyebi te toza na ben paiement ebele donc baninga ndenge bazozela mois de novembre bafutama biso tozela no mois de juillet ti siko tofutama te bon tomona kaka da surprise mo boye mercredi ayeko bwakela biso bapapier il faut que totika ga dans 5 jours tokotika ga na condition nini opesi biso mbongo te obongisi biso esika te toza na kati okende vanda te tobima kaka ndenge wana tokende ka bongo kaka ngo mpe bazoloba botika toyebi te est ce que bateki yango yango balobi botika to balingi kaka etika nango ravide ndenge wana toyebi te wana eza makambo tozoyeba te po tuwa liboso tomonaka bendie bazoya kozwa bamesure awa bendie baye bazwi bamesure awa bakei tuni mpe bango te bao batui biso te tomonika bazwi bamesure ale ti apres bendie kokende tomoni mbala mo mikande eyo totikaga yokani na bandiango bandie basombi esiko bakomo luwe yango to ndeni toyebi pe te soki bazoluwe soki bazokoteka toyebi te mpo oyo nyonso na nsima ya bendie oyo kuna mosusu bachinois bazoluwe kozwazwaka bisika oyo na tra tozoyeba te soki bateki so mpe bazoluwe toyebi te siko aloka bakati bino courant bakati bino mai d'abord tokende na courant nazomwa bosa bandako batol na bamoyo bozosala ndenge nini bozokimela wapi parce que nabiti bozokota na base ya ba wagon awa ou soit bozosala ndenge nini vraiment mais kana ko tel moment parce que ça fait mal au cœur parce que ndako ya tol et chauffa makasi na moyi bazui courant bakati bosuka wapi
mama na ngai ka ndenge olobi wana tozo souffrir na bana ngungi ezawa salite za yeba toza mélanger na bashege tozo vanda na bashege mélanger bashege na kata zamba banyei partout moye ezate na basolo me courant ezate mo isoke yeboye moya kolala ezate bozo lala pena na difficulté bazui courant bakati bazui mai bakati siko ko bakati mai lo c'est la vie bozo kola bilamba ndenge nini bozo kola basani ndenge nini bozo mela ndenge nini bozo lambela ndenge nini bozo bima libanda apeto na ville na bité bozo ke senga ba mai na ba mapango ya banani tozo kene ko somba mai na ba chantier omoni ya ba chinois na bende bazo sala wana boke bo sombi mai bidon moko 500 francs bidon 25 litres allez po lambe bidon moko 500 francs alors siko lokwa pe bozo futa mate so siko muto na mbongo te seko o mela mai te so za mbongo to ko mela mai to sukola pete ozo obligé ovanda ka ndingwana maintenant qu'est-ce qu'il faut maintenant to sengi na DG lokwa azo ya ko ke atolongwa abongisela biso ponga nebi ba papa na biso basaka nonatra bazaki na bakan ka ba travailler ezalaka travailler abonga vana ka ana ba condition nyonso normal oyo ekipe bo biso to ko na bakanga na ko na kauka tata na ngaza osa nonatra na bâtiment na ko na kauka donc tozalaki bien travailler avant danaka bon pour le moment travailler ka ezate paiement ezate toza kaka ndenge wana lokola donc bana o toza abandonné na balabala biso toza lokola to kimeli mbule papa na biso to kimela mbule papa lo biso abengala biso ke bosi manzela bolongo abokende est-ce que ezalaka te loko ya linga sala biso o siko na minute osoka buki biso to ana esika okende te lokola bongiseli biso kate apesi biso pe mbongo te donc tozaka mitelenga lobo toza na esika okende te soka buki biso ayeba ke to kotonda na kala batimana to lala ana to lia wana na bana na biso to kozala kaka wana alors abongisela biso. OK, merci beaucoup maman nanga mutuna nangeza boye. Est-ce que déjà waza sikoyo hein papa le biso lukusa est-ce que na ba yokotika na temps au sein d'abord combien de temps depuis au côté agent ya onatra 3 ans. 3 ans déjà. Papa la biso, olobi papa azalaki agent na onatra, n'importe ba papa. Est-ce que ba déjà bazalaki, bazaki peka le quoi papa na biso lukusa comportement na ye ou soit bazaki ndenge mususu. Te d'ailleurs ba papa na biso paling azalaki boité, paling azalaki donc biso to yebi pasité hein. Tant to batata biso ba inonatra to yebi ne ba soma fufa kopote, to yebi ne ba soma nini. Donc to yeba ki pasité. To yeba ipenda pasité nonatra. On a fait compagnon que papa ba ba ke oui beaucoup okota no mutuku to ba ke mwana nanga si sa classe akota nonatra po na te za société ba to bazo zwa valeur. Mais otrako wana o ba papa bazo benga na tangwa ka. Mais pour le moment ekomi ke onatra ekomi siko société moko poubelle oke mutu azotiola ngo alobi ke osaka na onatra ata oke kolukanda nde azobenga na biso ntango bayebi ke biso toya baagent onatra na opia biso ndako ata apie biso mbongo baozo biso na bandako te mpo bayebi ke onatra futaka bato te tofuta bandako ya bato te. OK, merci beaucoup maman nanga nazongi moke papa Thomas motuna moko et papa déjà sali 28 ans na musala o maman sali 3 ans papa Thomas est-ce que DG ozo travailler siko na ba DG o baleka yi déjà n'habite mais qu'on différencier musala na bango nos andeni ba déjà notre travailler kala est notre travailler pe kaka boye ou soit bango bazaki ndenge mususu et papa lukusa asape ndenge mususu bon n'habite ngaza engagé na 97 na atre afdel mais à l'époque na biso to baki sac ya lo soto tolia chaque 9 fois copo la vie na ngana be angote mais na cette fois-ci l'époque ya papa lukusa s'il vous plaît, j'ai pas mot, jeter les mots. Moi je dis, moi je dis que Mbelo n'a pas links, s'il vous plaît. Nakatende. Je dis bien Nakatende Mbelo. Tu peux pas se foutre. Mais cette fois-ci, on ne coupe pas. Mais notre président de la République, nous sommes l'ONATRA est le premier habitant de la RDC. L'ONATRA. Nous avons combien de maisons? On a très bien voté président de la République Félix Tshilombo. Mais ceux qui a réhabité, salaire y a bajo on a tra. En tout cas, tu peux se longonia. Tu dois apprendre à tribalisme ma tête, tu dois apprendre que les enfants et ma maison na makoko ko na biso bango te ba ko so bango ba ko na zo pe baba ki ba prendre biso ne mama le be ba ko na biso pe to yoki bana ba gens mais biso to bien bana gens mais faut pe to bana ba ko na pe faut pas bénéficier moi et le ko pe on atra comment on atra mais vient comme ça comme un poubelle celui qui vient du Japon qui vient de on a plein choses graphiques
soit les Saoudiens. L'onatra, nous savons les Saoudiens. On sait l'entreprise, nous savons seulement les Belges. Pas les Saoudiens et les Chinois. Les Chinois viennent de manger ma banque. Les Chinois n'avaient les maquettes dans la banque. Mais nous savons seulement les Belges. Bête Massa, c'est ma mie, on a travaillé. On a travaillé, nous faisons combien? Bête Massa, c'est ma mie, on a travaillé. Les Saoudiens veulent de quoi? Veulent pour non. Donc, Bayiba, la femme a racheté. Donc, racheté. Donc, Yiba, RDC. Vous comprenez, mon papa Thomas, donc papa Thomas a déjà un peu le coucouma. Et à ce moment qui est bégayé. Donc, tant que makambo peut se sous passer makasi bien on va battre commander bazaka. Donc, il y a souvent makasi muki. Ça c'est la première fois moi sanga agalamba shikwanga. Un agent notre moi sanga agalamba shikwanga, on ne sait pas lingala kwanga de Batandu. Mais un agent notre moi sanga agalamba kwanga te. Mais c'est pour me vie de souffrance, ne maman lobby. Un agent notre quel kwanda kusiku mama quel a atteint sokauka. Na barumbu awa nda uzala na $40 au ya studio. Ya studio $40 un jour notre on kwanda ko jo domestique hein domestique ba futa $150 domestique apa boy ben on ngala boy ba service manuka. Mais les choses graves c'est que tout le monde à l'époque un agent notre a des mecs na 4e niveau na bâtiment à Kimongo. Na pasi ya 450 000 francs congolais. A mikoye moko bouti na se. Na pona ningu ya Bac Lambert. Entre parenthèses, pona ningu ya Bac Lambert. A mi djembiki. Et non, a mikoye de 6e niveau en bas. Sur place. Non, sur place. Il était mongo. Avant de quartier Sola. Avant que tu sois il est mongo. Ata binomo makamba boye. Et je peux ça passe, je peux ça. Un souci. Oui, na souci donc déjà passé. Tala lokola train autozo mona train oise si ka bato benga Android. Train oyo. Nebité train pena kitoko boye. Menzela okende et ça te. Nebité pourquoi papa Thomas? Train oyo et utaki na Japon. Oui. Moi j'ai payé la vérité train utaki na Japon. Ils ont un nouveau train au savant à Japon. Savant. Je dis bien savant à Japon au ça qui train au yo. Savant n'a pas tenu train au ya awa, bandé ya awa. Ba dévier locomotive à partir de la Free City. Notamment depuis ya awa, c'est le prix du mois de 10 ans étant blaté. Pourquoi tant blaté? Mais comment on a acheté le train? Demandez à notre gouvernement, pas un individu, le gouvernement. Notez bien, s'il vous plaît. Notez bien, notez bien. Le gouvernement, pourquoi le train peut pas nous. Ça fait 10 ans sans marcher. Pourquoi? Depuis l'époque de qui ça? Voilà! Maman, elle a complété. Depuis l'âge qui m'aime. Et Jokolo. Pourquoi le train ne marche pas? Où sont les locomotives? Où sont les moutons? Je comprends bien. Android est tamboulaté. Android est tamboulaté parce que le locomotive est zaté. Ah non, bon, donc, ils ont un sika, mais comment dire étiquette? Qui moi étiquette? La chose est tamboulaté parce que le locomotive est zaté. Bon, non? Non, on a dévié. On a dévié, ça m'a trop. Mawa trop donc mingi olobezate mambo ezo pesa pasi mambo ezo pesa mawa ba maman bazo souffrir boye époque ba papa na biso ataka papa tomati bomoni azoloba aoloba na kanda makasi parce que abiya yeba no somba ko pa fufute ayeba ko somba ko pa fufute mais le loko mo somba ko pa fufu ye des fois pe alieta la linzala po anini moi ça ko molamba kwanga eza vraiment pasi eza ma oui kwanga eza na ngoma bete bato pe bakosala na bango eza nango comex mais siko azotala na niveau na ye agent ya Onatra moi si na eto mso akosa service wana ti mais lelo moi sakomo sala serba mso ba service manyuka ma trop domingo loba eza nango ti on continue. Boulandi bisoka juste après ba image. Merci beaucoup. Yabiso yangoyo oyo biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Bonjour maman. Bonjour maman journaliste. Kombo nani? Kombo na maman Linda. Maman Linda tomonyo toujours na kati. Pour ça agent l'état moi c'est agent tonde. Naza moi c'est agent.
Moi ça j'en suis ko nebité loka bazu initiative au benga na mino kotia mino libanda et ça pour ma bale kufa yo zongi na famille na papa zongi na famille na ye to ndeni mikana kotia moi commentaire sur ça ezaka ningo lobi wana mama elo muso ko bakisa te biso tozara déjà a to vendre a ba yebi yango bien ba yeka mbala moko te photo bima photo longwa pamba kaka bwemba mo photo longwa photo to longwa na bandaku donc azana posa sa makamususu awa ezalaka te mama ninga zana kutia zana banyongo no ya biso ebele apesa biso bambongo na biso banyongo oyo azana ngo comme ça mutu na mutu aluka garantie aluka sika kokende ezalaka te au privé batu mai au privé batu courant boko ça ndenge ni na place wana mai te courant te le papa bila mandenge bana bila mandenge nini photo ke kuna na chantier naval opezaka ba Jean baza kuna pompe za kuna tokezwa mai kuna toyeto kosaba misala kuna babengani bango te na chantier naval nyonso bazali na basika na basite nyonso bata ya onatra bazali ba Jean bazali donc ye awa kaka na gare linga benga na biso poto kende wapi donc batela biso pa likambo batela biso likambo malamu boye ko simba te tozana batanga ba élection yango yo ngosa biso boye mabe simba te. Merci maman. Merci beaucoup maman Linda, merci beaucoup. En tout cas, ils ont participé à Mawa. Quand ils ont essayé de penatala, ici kabato bazo vanda, bama titi, boye nyoka pa ko bima ya sui mwana, nyoka pa ko bima, aya sui papa, a sui donc Mawa. To ebite to mona sous koto to mona compagnie ni ngo isapeka na kati on dirait ya gare centrale ba louer ça on a ba indien na ba chinois to wapi mama Linda mekano ko ba moi moké parce que nazo mona o nyoso nazo mona kizala ngo gare centrale kuna na moni ba conteneur to ebite ba louer ça ba teka to ndeni mama nyoso za ngo to saka na kati ya gare centrale a louer ça ba chinois to zoka 80 ans ça lelo te 80 ans c'est que côté pour ça ba louer ça on ba benga na bino place to zali sida ba louer ça ngo c'est a louer ça ngo déjà donc tozoka asope bendie mutu balingi ba ya awa donc yango alinga benga na biso to longa to kende sitanga louer sango siko mbongo wana oya jati na poche na ya tina na kesa leta to apesi bino wana ba bien privé na mama wana mbongo na ya poche opesa banandi oza père de famille te aza soki ba 8 mois yango batoza impayé mbongo tozwaka te aza ba nyongo na biso ebele. Mais 8 mois impayé bo vivre ndenge ni bozo lia ndenge ni yozo teka to ndenge ni to vivre kana oteka so teka te ma plein bana ba kufa nzala salaire on a très bana raté bozo ngo colonie donc date fixe ezala raté na ana kati on a très ba ninge ezala ke chaque fin de mois leki na banque bino rien biso ezala kana ngo mezaka pasi bozo ngo ba le 10 boko tipe moi mususu bozwa ngo pété ko tipe sou moi mususu donc eza pasi. Et mon chef de l'État a taillé la biso likambo. Merci beaucoup maman Linda donc ils a participé maman parce que tout le monde déjà parti muké kuna déjà ba louer son ba chinois tout le monde ba conteneur to éviter awape point d'interrogation donc ma trop et wana to so continuer na biso to comme déjà ko chiter siko to so bima na kati ya gare centrale donc ko mona siko immeuble ya onatra bisiko wapi to sala shit na biso en tout cas bato mitema malamu bato bazala il y a des fois aleki ne capable lobela bande ko mo bo vivre na pasi boza wapi na beleli no partout bozali bo mekamuke ko loba ko lobela bande ko na biso baza aba osala basaka na onatra. Et par rapport à difficulté bazanango ce peut bomeki ko leka na ba télé ba télévision bomeki pe ko lobela bango bato bokutanaka na ba konzi bomeki mokie ko mema makambo yo pa ba konzi mboka pour que bato bazwa kimia et je peux ça vraiment passer de toujours chiter déjà toujours que siko liboso ya immeuble ya onatra total ngo pendenge yango et komi merci beaucoup bolandi biso chiste après ma image don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way so ndi ma pepo ngana zwa bomo ya sekwele kila kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njo kimiswe moni minga kolobezati otemezate mwe misale munani minga kolobezati uti musika esa to komi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Ok, merci beaucoup. Et on a tobimi na biso déjà tout ça c'est ko libanda ya gare centrale et je crois bien nazana
sima mukongo na ngande bozomona eza pena CEP. Donc direction générale il y a CEP yango yo CEP Congo et puis rayo bozomona oyo eza rayo ekenda ti Matadi raika moko bozomona ti Matadi et puis soko kiti kuna na se eza na nini na pompe ya ravitaillement bisika oyo train ezozwa majuti. Donc chargement et place ba charger à majuti ndeso okebo ti place na ba wagon hein. Donc boy nyos tout port eza kuna et si kezo ravitaillement majuti nde na se kuna et puis prince bozomona oyo eza prince oyo tobenga poids lourd. Donc prince poids lourd yango yo ndeka bozomona mituko ezoleka na sima mukongo nanga eza mituko ezoke chango ezoke banjili bakimbanteke non ezoke banjili oui bakimbanteke bakinga sanika prince bozomona ya poids lourd ekeboy et puis mituko eza na sima cameraman ozoke na liboso nanga eza mituka oyo eke na ba poste banque oui eke na ba compagnie eza kuna oui ba royal oui ba magasin et puis nyoso mituka nyoso kende liboso kuna ndezo kende. Donc nde tozo kende nzela ngo yango tozo kende pour que to kende lakisa bino immeuble ya Onatra bisuko wapi to kende ko sala shit na biso. Merci beaucoup et en tout cas eloko zo sala biso pasi mukie eza po bozo tala mais bozo ko s'abonner ti bo s'abonner massivement surtout n'oubliez pas et ya ko aimer ya ko liker ya ko partager ya ko commenter et toi pe na posa ba remarque na bino botie la biso on a ba commentaire et ça la biso bien ça la fait moi bien original koto pe no sala ki boye original moi gaf koto et sala ki boye ça la biso bien et ça la keto améliorer sous musalango malamu min koleka pour non ça la bino toujours plaisir. Merci beaucoup. Alors n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner et puisque édition boye nulle part ailleurs hein et car on a Yabiso podcast. Donc Yabiso podcast c'est là toujours. To continuer to kende kuna na liboso ya immeuble à Onatra pour que tout ça là des annonces na biso wana. Merci. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilo. Ouais, les voilà siko to komi bongo na Onatra. Si vous voyez bien derrière moi et ça na immeuble ya Onatra on a d'autres direction générale ya Onatra ya ngobo so mona autre ba building hein dans building on pena ngoyo ya Onatra ata bino moko sikobota lo kwa neti building kitoko boye bijou modèle oyo bâtiment kitoko boye na mboka na biso mais ba travailleurs 52 mois impayés 50 mois payés 36 mois impayés mais tala bâtiment ya Onatra kitoko makasi boye bijou boye na mboka na biso et ça pasi pe et ça mawa donc to sengi pe na ba konza mboka na biso batala situation o ba gens ya bâtiment kitoko boye lokwa ya na kombo ya Onatra nde ba souffrir et ça pasi pe za mawa ndeti moi ndengali makasi boye ba vivre na kata ba ya bangar banda kwa tol na moi boye bazo vivre ndenge nini courant bakati mai bakati. Allez-y comprendre. Oui, prince obozo mona naza. Donc prince obozo mona nazali et ça prince eke nzela obozo mona eke ti na barumbu. Nzela obozo mona eke barumbu et puis na sima cameraman nzela obozo mona eke ti na beach ngobila. Oui, donc prince obozo mona eke vraiment ti na beach. Et puis soki botali na ngambu na nga oyo ngambo nazali tozo mona Seni ezakuna. On est à boulevard du 30 jours hein. Donc boulevard du 30 jours ngwana immeuble bozo mona kuna et ça Seni. Donc olingo leka député, olingo leka président, olingo leka soki nani.
président, député national, député provincial, oh lingo postulé, il faut passer d'abord par là. Oleki na nukuna soki kuna na seni bandimio ndo ndimami soki senye ndimio te oza déclassé donc seni yangwana et puis so otali immeuble landi seni eza immeuble otobando benga soza comme donc je crois bien ba ressortissant nyonso ya Kinshasa ba ressortissant nyonso ya RDC bana Gombe bana ville nyonso ya Kinshasa je crois bien tout le monde a yebi immeuble soza comme eza immeuble ya lelote eza immeuble ya kala. Na pesi vraiment merci mingi na le trio babas na ninga mingi na musika en tout cas un grand merci bino de boutique lenga nzela yo travailler quand même côté na gare centrale na pesi merci mingi et puis ingénieur nanga artiste ça faut asali que original bima kitoko na bilili en tout cas et asali que original angala ale ka bien boye en tout cas un grand merci na pesi toute mon équipe technique ba merci belé ba mbote belé na musika na pesi mbote mingi pa ya mama Solange Makuntila babi molonga ni ya papa na biso Guido tambolé guide makasi ya Onatra commandambo donc papa Thomas et aumela na ngwende na ye moto asali katambusi biso bien na amemi biso place nyonso tozali donc un grand merci na ye na pesi ba mbote mingi et pas il y a ba membre nyonso Congo d'Atotila o ya papa na biso Zazem papa na biso Zazem kimbangu ume na mwende na biso ko zali un grand merci na président Pelé pas de ba collection Mamengembe Bibi Shimbidila ya lili ya yo ya wana musika na bosanité Ritangisulu donc ma sœur Ritangisulu que j'aime bien ume na mwende na babi yonde makambo futur mikiliste bambo tato en tout cas to comme na suka to kutani bongo na édition ezali koya bye bye malikolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te